Merci beaucoup les abonnés de Bibi Chambombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu vous informer. C'est notre souci majeur. Partagez massivement nos vidéos, aimez, commentez, partagez, sans oublier la cloche de notification. Je vous adore, je vous aime, je vous amoure. Merci en tout cas. Merci énormément Nabato et Bazara, toujours fidèle la chaîne Nabiso. Baye la Rabiso. La biso na ba commentaire ba biso en privé pour na copier sa biso point de vie na bango. En tout cas merci beaucoup. J'espère que bomoni déjà titre wana. Alors sans plus tarder na chez la bino image, qu'est-ce qui s'est passé lors de la mort ou bien de l'arrestation de ces policiers roulage qui a été point d'interrogation. De éviter ce qui liwan et Wutagi Wapi, en tout cas, je n'affirme pas. Mais moi, je vous laisse suivre le propos de son ami Ouazaki présent. RCN Ebande Koleka, il était là à expliquer. J'espère que Batou Balandi Nanoute prenez le temps de suivre ça jusqu'à la fin. Alors, sans plus tarder, mes amours, télévision et radio T. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, partagez, laissez un commentaire gentil, comme ça la bien. Et comme ça la bien, ma kasibo ka ba vérité, il y a somme et bimi, batangi pena ba konzi ya mboka et belé bandeko. Et puis si pasi, pe mawa, kati na mitema. Alors il y a d'autres vidéos aussi que je vais vous proposer. Il y a un policier, un soldat au camp Kokolo au amipesi liwa a bomi bana nyonso bana set a bomi na mwasi yemo pa mi bomi. En tout cas, pourquoi tozo découvrir ango awa tout au long il y a émission na biso. Alors sans plus tarder, télévision et radio T, suivons d'abord ça et on se retrouve tout juste après. Let's go. Selon nos sources, le soldat rentre au camp Kokolo après une longue mission, épuisé par les horreurs de la guerre. En entrant dans sa maison, il découvre une réalité dévastatrice. Sa femme le trompe avec leurs voisins. En fouillant dans ses pensées, il réalise que les 7 enfants qu'il élève ne sont pas les siens. La colère et la douleur l'envahissent, le plongeant dans un tourbillon d'émotions à 3 heures du matin. Sa femme, ivre de mensonges, revient à la maison et lui avoue tout. Dans un accès de rage incontrôlable, il confronte sa femme, le voisin et les enfants. Les mots se transforment en cris et les cris en violence. Dans un acte tragique, il les tue tous, croyant que cela mettrait fin à sa souffrance. Accablé par la culpabilité, il met le feu à la maison au camp Kokolo, se suicidant dans les flammes. Il laisse derrière lui des souvenirs brûlés et une vie détruite, hantée par les conséquences de ses choix fatals et la douleur d'une existence brisée. Tomoni nini cortège zoya. To privilégier cortège ça nini eleki. Cortège eleki, cortège eleki. Et télémaki na poste na bino pendant combien de temps? Télémaki te. Cortège et télémngai na leki cortège. Ce qui bazo baka bezinga mo ka beto saki ngana ye. Ka be télémi wana ngana télémi ao. To leki cortège de poste ezaki de you. Ngai. Ngai to li wika mutaso baboti kanzela. Mutaki na arme lourd mag. Nicolas Mutuka boti kanzela na yokie asoleka ni agent na bango moka kitaki wa bendali bende ba benga ki alobi messieurs bon vous fungola nzela te ya mesenga na yokite ngala yoika aso baboti kanzela asa komi pembe nanga aleki suite bandi koleka eleki sili kabe ya ebisingai na kekolia to telemi na kabe ambuta la bomba leki camion monsieur landaki na simate kabe ya ebisinga na kekolia mais ambuta ya shaki makasi nangena pekisa bise ko kendo lia te esprit boy kabe ya kei azupe biloko na poste de garde wana azupe biloko aninga banda kolia ngana tikali na kati ya boulevard bana ba moto na ba ketch asala ko neti mwa débat na bendi bango mopanzi na bandi ko sona bango kabe ya moni neti embouteillage ya makasa yako zonga na prince akangi susu nzela ngana telemi lokola na mwase kabe ya kangi sunzela abandi ko lekisa mituka
Tout surtout quand balamoko batanteni civil ba rapprocher tennis ba kangi kabeya nini ngata la kuna na bandiko nini oh ndoko mususu alaiki na tenu tafaki ni wana saki pembeni major atelemi na séparateur awa mutu anga zate wana zaki ngabo na biso awa zati major atelemi na séparateur kombo na ye tambwe ya zati ma place tu as comprendre que ça major a télé mina séparateur tout le monde qui suité tout le monde qui jipité tout le monde kaka bandu kanga be bandu ko benda ye ndeko wana atuni bozo kangela sali nini alinga pusana ba bimisi chepe ba brakaye soko pusani to ko kanga yo na yo ndeko azongi sima ba bendie batie na ti bandi ko be pa bandi kende na ye bakene vers Gombe vers 16h to tikali wana kangi ndeko ndenge nini to ebine bakangeli ete zaki mardi vers ba 16h na informé ba konzi mercredi a quitté na zaki de repos jeudi erna na ye na tuni ndeko obwaki amla bisiko info ya ndeko na biso ndenge nini ya bitenga na uti ipekini ndeko wana asate nga bindenge za wana to okende tipa premier ministre to tuna ba garde na ike ndeko na bataki ye wapi ndeko akoti abandi ko sukola nga na zwi moto ngai moko na ke tipa premier ministre na komi pe na poste na kutena ba policier bazaki anteni ba moko bazaki anteni civil muso premier lieutenant na sous lieutenant na ye pour information ya ndeko na bisa pese ko ki mardi na zwe bate botie wapi na lufungula zate na ipeki na zate asa wapi oh ndeko wana kutu alobele so premier ministre sigio meko kende bakokanga yo totaki ye na auditoire na fasi ya primature na beza bongo na baluki na bandiko ya makolo na bengi colonel na informé na bisimo colonel ndeko ba kangaki OK baketsa ye na auditorat ndenge ba informé ngai epa ya ba garde wana mwasi na epe azalaki wana na ebisi mwasi na ye ke ndi mobali na yo azana auditorat mais comme l'a informé colonel alobi kazotinda mutu yo zonga na ndaku to landa ba konzinenge ba osani ba sala musala to lali jeudi et to lali vendredi réaction monté samedi na tongo moi c'est ici comme on ngai na sika musala mais na seli mobali na ngai na moni ete siko esa ndenge nini ngana bisi oh c'est comme ça yo to sala boy yo comme un auditorat so comme un auditorat nyonso bakoyebisa yo benga ngai soko bengi ngai na boyeba ndenge tokosala so basingi mbongo to baneni tokosala mwasi akomi na auditorat ba informer que bato basalaki ya misatu moko akufaki mibale bazana oxygène na kankokolo mwasi asinzela tina kankokolo comme asalaki na bébé moya kote zate abengi nga lisusu abengi nga na téléphone na charge azozwa ngai te na ye komona leki ya kabeya aye na vati bazo benga yo zo yamba téléphone nga habité téléphone na teki na charge habitala na téléphone ba bengi kuna bazo bate oya kufi nani ba o bazo bela banani eza bongo na informer ndeko tozalaki na ye na ebise sava nga na kena nukan kokolo na ye ba oya zo bela nani oya kufi nani to komi na kan kokolo to kutena soda auditorat alaki garde wana ya bato bazana oxygène na tuni esko mutango azobela nani oya kufi nani yes sote oya kufaki wazaki anteni ya la police ça va to kota na totala bato bana oxygène to koti to moni kabeya zati to kena morgue ba biso kombo ya kabeya to bijana na na bikabeya bande ko bela te kabeya ko kufa ndenge nini yo sodo auditorat expliquer kabeya kufi ndenge nini bino seke bo bete kabeya bite biso to betete bete ndenge ba biso to betera te no auditorat eza kabeya te seke bo changer kombo eza kabeya te bango bite
bon bo pesa biso $10 pour botal les bembe na morgue tout ça na $10 te leki ya kabe abimisi 10 000 francs apesi bango telemi akoti mbangu atali kabeya kufi azo senye maki kabeya kufi ndenge nini na bengi mbala moko bakonzi na nga na informer bangabi kande na zali awa na zana moka kankokolo wana samedi vers 10h à 12h na tuni sodo di Torah kabeya akufi ndenge nini ya c'était kabeya c'était utaki audience na lufungula to ye ba lerite biso kuna crime ko bo écrit yame to koto tala boye to bouger kabeya sa mikufeli to zuna kabeya na ba oyo mibale nde toye na bango na hôpital kabeya ba moto lekisie na morgue so kabeya ko kufa kaka bongo ya habité kabeya mikufela ki kuna nde to yaki na ye wana soda auditora wala ki garde na bango na zo informer ngai na leka kabeya to informer ba konzi. Merci beaucoup, merci. Nous sommes sous les effets ya kwiti. Azalaki vraiment kwiti ya kwiti. Azalaki kwiti, quand je dis kwiti, eza kwiti. Azako pesa histoire ya makambundenge ezalaki. C'était le 25 mars 2025 vers 15h de 15h40 à 45 comme ça. Babengisi madame la première ministre na cité de l'OIA. Alors comme ezalaki nani moko brisque to bima qui vraiment en cascade. Même moi qui vous parle Motorola nanga kutu etikalaka. Le temps to bimi ngana zalaki na jupe ya pointe ya liboso. Na memi bango natali soki na bito kende to bima 24 to kangama na mbouteillage parce que bosenge zalaki makasi. Na memi bango nzela ya colonel Tchachi. Tokeiti toke ko bimela na sol de mouton ya Sosimati. Tokomi wana mama ya makambo bandaki wana nano embouteillage. Comme d'habitude, madame la première ministre alingaka sans iniquité. Madame la première ministre même fait rouge, toza na cortège, to telemaka. To bandi ko kende, to kiti comme d'habitude to fungula kanzela. To pusani to sunga bandeko to fungula kanzela. To komi vers l'ambassade de France. Deuxième appel. À ce temps-là, total to bi bon. Awa sikoyo, il faut to memaye boye to kende tina mutu to kota poto bima. To koti. Le temps to koti, mituka eza ko uta kitambo magasin, mituka eza te nanzela, mituka eza lagi. To bandi ko kende, to komi vers na chose na GG Mars. To kuti ba barricade nzela. Batie ba mabende mituka uti kitambo magasin ezo lekate. Lokola bango aza détaché na GG Mart. Baza ko lingana ba privilégié, ba mituka ezo bima na GG Mart po eleka. Tango biso to kiti. L'un de mes policiers en tenue civile les rapprocher à ces messieurs. Longola barricade na nzeli bende na wana premier ministre leka. Réaction na liboso zala ki boy. Messieurs na tangisa bino na école nini. Lilobane ya liboso yango wana. Tokipe ete biso moko tozi to banda kofungola abandi bo lumba kuna lungwa na gomo zoko kwa kosilisa guerre te ka ba cortège ba poli ko tsato makela ba cortège lumba biso kuna tant que commandant nazana VIP je ne peux jamais kolobake na kangaye na moma wana parce que na kotia mokonzi nanga déjà l'insécurité. On a déjà zone komaki zone moko jaune. Et ça qui est déjà jaune parce que du rouge déjà eza likamususu. Alors c'est là où est indaki biso moko tolongoli mabende. To funga to tikele nzela ya zo loba loba kaka. To kipa ki ete nenga zo kenda ozonga na poste na GG Mart. Azo kena loba to kipa ki ete.
tozwi moyen kaka tosengi nde tomesa osenga bolimbisi zela batike so nzela tobimi olia nazwa kitambo magasin nakoti bango nzela ya pembe na résidence po tobima mbala moko kuna etangu tokomi nalingaki nayeba tension ya moto ezalaki nini parce que biso nde toza basoda toza sincère kosilisa bitumba pas la dame lokola pe na bosenaki moto ola na ngai na ndenge tobimaki wana nabi ok c'est bon nazwi jeep ce n'est pas cortège mobimba ndenge ministère public à lobby cortège c'est autre chose natikaki wana primature tobimaki na ndemo wa cascade nazwi jeep onga na bande kotambola nango avec mes éléments ici auto za ba jeep na deux personnes en tenue civile tangu tokomi na mi place wana esenga ki tozwa policier po toyeba ye makambo ande ko bimisa attention na ezalaki nini et ce n'est pas pour la première fois tozwa kaka koko soka ka place wana na ba détachement baza na GG Marti. Il y a des fois biso moto kitaka to pesi bango conseil botika kabiso botika ka privilégier na batu na bino wana. Alors tangu tokomi bakiti batateni civil mibale na mibale ateni tangu bakiti à ce moment là ngala zaki na ngakati ya jeep na vandi l'état ya linga kima akota na GG Marti na poste na ye ya détachement na kati ya GG Marti akota kima boya teni civil babimeli liboso boy bazuye kaka ndenge biso no sotokanga kabatu basimbiye oya teni mibale mutasimba kiye azalite tangu babandi koyane po wakati ya prince na kiti na mutuka na pesi lo seba mutu ameka kobeta ye te baye na ye na kimia nyonso tu ti na jeep amati jeep ye moko avandi na kiti esika ba soda ba policier escorte bavandaka tobite okoki ko sauter a to memangambo kota na Bercy ye moko amati na Bercy akoti akiti na se avandi nyonso wana eza kosalama sous les effets ya kwiti azalaki vraiment kwiti ya kwiti azalaki kwiti quand je dis kwiti eza kwiti na ye te et pas ya chargé à renseignement na biso le major Banga quand on a commissaire pas major Banga tala dossier za boy na bengi les policiers oyo na sina téléphone ka zolanga motorola azalaki wana oui azalaki na primature azalaki wana tanto kiti tose kita ye moko akiti na mutuka tina se tokoti na eti na bureau ya major Banga na antichambre ya major Banga na bibo ngai na lingi na kende commandant yebisa ngai bazuyo eloko nini alobi na ngai eloko te motu nani telefoni na yo mbongo biloko na ngai na tiki yango na GG Marti na simana na zwi jeep ngana na baluki na zongi ti na site ya oya ngai mon colonel mission na ngai esukaki wana. Et voilà, j'espère que Bissonio Soto lundi va procès wana. To lundi va vidéo onga na chelibino. Premièrement, to bandanon la vidéo o ya papa soda ami bomi, abomi na bana lorsque a découvert que bana wana bazali bana oyo ya yete. Oui, nous savons tous et puis ça la passe, et ça la vraiment passé. Ce que découvrir que bana oyo yo oso compter que bana yo baza yo te ça fait très mal et ça la capacité et ça souka ya mokibande ko na mokilo oto la tola muka il y a deux choses qui se passent il faut kumisa nzambe et ça na ba réalité moko na se ya mokilo oyo ya se bande konanga il y a de réalité
nzamba likolo asunga kaka. Tala papa oyo a découvert que bana 7 baza yete baza ya voisin. Oui, si c'est vrai parce qu'il y a d'autres choses na ba réseaux sociaux. Tout le monde en a biso angoka aboué na ba réseaux sociaux. Mais oyo kotala au monde appelle eza ya solo, il y a d'autres choses eza ya solo. Il y a d'autres choses pe eza kanango ya lukuta otalika bobi ke oyo eza ngoka luvunu likola luvunu. Bandeko, les abonnés de Bibi Shumbom officiel. Au fandina bana 7, bana mususu, bazaki bana oyo, ba parmi na moni ni mon na réseaux sociaux, bana mususu bazaki parmi bango moko badota qui est déjà. Donc papa découvrit que bana na bazaya voisin et akokite abomi mwasi abomi mwana bana yemoko pe ami bomi. Bandeko, non on a comprendre réalité oyo, je ne sais pas comment expliquer. Oui, ça fait mal et ça l'a pas si et ça l'a vraiment pas si qu'on découvrir le quoi. Nga na bi ke noko na biso mon côté ba maman et le quoi e komela ye hein. Et le quoi e komela ye à découvrir. Il a découvert que bana en fait bana bazaki mi ça on dirait à découvrir en gros jour ya libala ya mwana na ya mwasi bandeko et puis si pas si pe mawa jour ya libala mwana ya mwasi à découvrir que mwana wana aza ya yete atala ka jour ya libala non on a biso pas kufa aki cousine na ba maman jour ya libala amoni ne bezarba yo pesa mbongo libala amoni famille mususu yeye ba pesa mbongo libala au monde donc les aba préparatifs ya libala et tout ba obwa kisaka papa ba intéressé papa te maman on dirait zo bomba bomba makambo or maman akeneki ko informer maman akeneki ko informer famille ya mwana na yo ya papa mwana na yo wana et ko sala ke bake ko pesa mbongo ya libala en cachette papa ebité. Papa a vu qu'on découvrir ezaki pasi papa kota a Bella oncle la biso na Bella ba oncle la biso na mususu pe ba lakaka obika ke no mambabu ndenge sa ba lakaka ke OK totala mwana ngo kasi o biso to bokoli to boti totala kasi mamni ko komela ye nde ya ko sala ke mwana ngo pe o abala ko ndira kufaka on dirait moi on kufaka balanda na ka debana oya balaka wana mususu wana on dirait bango nyonso bakufa kufa oncle la biso wana pe aya kokufa do ba cousine ya ba mama ba manche longue bandeko buta makambo elekana na se ya mokili oyo ba réalité mususu yon ba lobaka moi c'est ça ndokien moi si beaucoup ofanda na ye bo lia na ye bo mela na ye mais il y a des choses oyo jour ko découvrir yo moko fandi bolobi te moi si azando kikande balobaka la femme c'est une sorcière mamba lobaka na er moko bazaka na raison moi si azando kuliana moi si kuliana ndoki botana mamba boy cette bana n'habité qu'est-ce qui s'est passé moi si atoza motema mabendenge nini pourquoi obi ke mobile o soki abotaka te pourquoi continuer avec lui. Parce que mambo souka nango ezalaka liwa. Mambo souka nango mabe ezalaka kaka. Ezalaka catastrophe. Mambo souka nango ezalaka soit liwa, soit bat bomani, soit mabe moko esel. Po mutu nini ako supporter ke bana na ngai akolisi bango, atangisi bango. Ba ko yebise ke no bana na basa ya yote. Oh, liwe kokota kaka. Mabe ekokotaka automatiquement mabe ekokotaka. Alors les amoureux de Bibi Shumbom officiel et puis si pas si pe moi kasi mitema et c'est passé na kan kokolo alors toso luka encore plus d'informations pour biso toye la bino nebi ke et puis si pas si et puis si mawa et papa on a atumbi ami tumbi na ina bana bonzo ba mi tumbi bo sara na esprit ba soda te tout kufaka biso nyonso po muto ko profiter da vie awate abomi bango nyonso yepe ami bomi so eza bongo so bongo quelque part yemo pe ebi elo wasali pour pas si wana choc wana ko ko supporter te moi si on ya le lenge ndengeni bana biza na fille moko boye ti lelo otozo loba
jusqu'au jour d'aujourd'hui, la fille abota na mobali mususu, mobali na ye bazana eti lelo na yebi pe fiango, abombela mobali ne vérité. Mais biso bato libanda toyeba mobali ti siko ayeba te mwana ngo akozala ba soki mwana ngo akozala muke akozala ba 14 ans 15 ans. À cause à 14-15 ans, jeune garçon déjà. Mais mon bali ne wana ba abala epe babota pe mwana babota on sait bana mibale balandisa bana mibale na sima. Babota donc asa ko na bana misatu mwana liboso wana tellement abandé ko vivre na mobali wana a vivre na mobali mususu pe minka ndenge zalaka bozotanga oyebike ozana moi chérie na opembeni mais moi owana za lokola moi gender moko na kandeza la moi gender moko ezabwe na mais de base azali donc o vivre na demi bali mais ce que moi na wana wa bota mana elongi ya papa na ye siko ye kolo mobali alobi eloko moko te siko yo sande bato libanda bayebi na bango bato bayeba bato bazaka close na ye quoi bayebi mais mobali ti siko bika mwana liboso ngai na luka occasion ko sola na fiwa na ibis na bi yebisa mobile no vérité pour je redécouvrir mabe kozala mais asa na habité aoyeba ne pété mais makila mutu seza makila ya mutu ezaka makila mutu mpapa ya mwana na liboso akoma déjà ko luka mwana na ye makila mutu ata après 10 ans ata après 20 ans akoyaka ko luka mwana na ye ata après 15 ans il viendra chercher son enfant. Donc, bao bazana ba gère ko sala bongo, bozwa leçon. Soko yebi non, ozana mwana, aza oya kolo mwana, aza au fait ozana mobile mususu oko sele mwana. Et loko ne faut ko éviter pour ma bé eroya kaka. Il faut yebaka que non ma bé eroya. Alors, toko tana dossier oyo ya dossier oyo bozomona ya roulage wa otiko kufa. Oui, tu as dit que et ça la passe, ça fait très mal. Et puis ça passe. Nakati ya motema, mais Nzambe ya likolo aza fidèle, na dit que a reconsoler mobali, il y a mwasi pardon, il y a Kabea ou otiko kufa, otiko tika biso, que son âme repose en paix. Nzamba likolo asunga apesa ye makasi. Alors, tomoni biso nyonso nakayika côté policier wana lobby papa azalaki na kwiti moi je comprends papa oyo asalaki yango na intention ya roboma ete atandi abande ko beta ye wana moi je ne pense pas abande ko beta l'intention que aboma ye peut-être abande ko beta l'intention que a corriger kaka azongisa ye na nzela. Peut-être c'était ça. Malheureusement, et comme ça la queue a koufi. Si on ndenge a koufi wana, yene sko bala ses chapeaux. Donc yende mutu abomiye. Po aki na kwiti, pour ceux qui n'ont mutu na kwiti a déplacer ba langage. Et puis il faut yeba spirituellement il y a des choses où il anda rabatu. Et ça, na mutu mususu yo mone boye, na butu balie déjà. Na butu aza déjà oliama, spirituellement babomie déjà. Yo mona ka mutu azo tambola comme ça là, mais spirituellement akufa na ye déjà. Okotindika ka boye, akoyi. Okotindika ka boye, akei na ye. Si vous avez mutu ya bongo, au fait, na piège moko ya osakanate, il faut faire très attention. Batu mususu atambola na liwa, mais azoluka akokufa na maboko ya nani. Akokufa na maboko ya nani bandeko. Oui, ça fait mal, franchement. Et puis si passi, ngai pollution air azo samba, nga na omona, oui, asala ki on est quand na otiko loba. Et ça que donc pour policier basala bongo. Policier basala bongo, il travaille comme ça.
basala bongo muto linga manquer respect on a la chef akobeta siko yeko sala ke mutu pe soki bo beta mutu na se ya kwiti pema mutu za mukusi na se ya kwiti pema ya mutu ezalaka vraiment short bako beto bosko soki respiration ezate donc ndenge azala akufi na se ya kwiti donc azaki na kwiti aosala musala na se ya kwiti alors il faut koyeba pe kwiti wana cause nango ezalaki nini na ba réalité oyo ya se ya mokilo ya Congo na biso okomona o travailler bongo ça fait des années des mois peut-être bafutaka bango te azo travailler bongo peut-être 2 mois 3 mois bafuti ete soit salaire neza ngo inafte yango ami lobe na melata masanga nazata na sa kwiti na bosa na makambo mususu biso nyonso toyebi ke bato mususu ba melaka masanga po nini abosana aomela masanga po abosana kwiti abosana que j'ai de problèmes. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça. Si vous avez un problème, vous avez acheté comme la massage. Si vous avez ça, pour nangai, ils ont préparé tes actes, ils ont accident et salami. Tellement moi que non mon condition les cas, to privilégié mon condi. Si vous avez ça, que yépe na ça akuiti, na ba stress peut-être. Azaki na ba stress na ye, allez, tala. Et kokende. Question me repose en paix. N'habité est-ce que réellement bakokanga batouana on appelle ça comment? Est-ce que bakokanga batouana bango nyonso na bacha na prison? Je ne pense pas que non bakokanga bango. Oui, ceux qui bakokanga bango en tout cas bakatela bango parce que c'est accident. C'est vrai que azaki na se ya kwiti azoloba na se ya kwiti makambo na se ya kwiti en tout cas ba condamné bango à mort te ba condamné bango na prison na tamula ite parce que yo sala ke yo pour na ba règlement ya musala normalement okoki ko travailler te na se ya kwiti tu ne peux pas faire ça oko travailler te na se ya kwiti okoki te oko travailler te na se ya kwiti never oko travailler te na se ya kwiti. Si vous avez moins raison, parce que ça na ça kwiti, pour ça muto na ça kwiti, alors c'est contrôler, on dépasser le langage, et qu'on coûte à la kepe, on dit qu'on fingo bien, on dit qu'on déplacer le langage, il faut pas corriger, pour mon salaire soldat ça bon. Il faut pas corriger. Si vous avez pas corriger, yewana kwe, yewana kei. Si on a une à perdre, pour l'État, moi je ne pense pas qu'il va rejoindre famille en charge toute la vie, à ça perdre des familles. La minute au accueil. Oui. Toko condamné que dans ce cas na kwiti, il faut toujours au milieu du village et binopé. Batu ya agent de l'État, agent ya ordre. Yoza agent ya ordre. Oui bien que non awa to chaka ordre. Soki que non za agent ya ordre. Alors pourquoi oza agent ya ordre? Pourquoi on appelle ça comment? Pourquoi kokende na sens inverse de koloba? Pourquoi kokende na sens inverse? Tu es l'agent de l'ordre. Aux autres qui sont cyniques, on peut dire ça. Agent de l'ordre, mais aucun sont cyniques. Cela veut dire quoi? Un nonsense. C'est un nonsense. Bon, moi quand on a biché ça en bongo, mon compte un privilège à la nyonso. Aux âmes tu as le privilège de faire tout. Oye na mulongo, okuti batu basa na mulongo, orocha bango à côté. Yo masi na mulongo. Au Congo, c'est comme ça. Ceux qui ministres azo leka ba tikele nzela ba panzi ba tunyo so ba pusani kuna pour ministre leka. Mais en Afrique du Sud, c'est pas comme ça. Hein? En Afrique du Sud, mon konjazo leka. Au moni a oleka nega lwa ba tunyo so. Oh, ceux qui trafiquent eza ba côté les mana robot, ba côté les mana trafic en embouteillage, ba ko leka loko la ba tunyo so. Mais yo mo omona ka ke cortège wana eza ko konziwo ka zole. Exactement que non mon konzazo leka pour poli ba tunyo so na zela bo tindiki ba tunyo so po ba tambola déjà là ba ana bango hein.
Tellement les gens ont des problèmes, tellement les gens souffrent. A commis déjà 15 heures, 15 heures, on a commis. Donc, il n'a rien à kokisi nanu peut-être à lequel nom bana et l'eau kakoliate. Tina 15 heures. Je crois que muto bazo raisonner na ifuna ozombo ngwapi bana bakolala nzala boyena boy soit kutali na mutu moko mutu kamoko pipi zo kena nzela azata kuna te makantité za déjà aluka bana biloko akolia. Soit mutu abongo otuti o memi ngambo. O memi ngambo. Alors ça fait mal, ça fait mal. Nzamba likolo asunga, nzamba likolo a stabiliser musana na biso, nzambe ya likolo a pesa kimia na libota wana, je sais que likambo eza ya l'état parce que biso to mona biso ka procès boy, mais procès en place ko suka ngana bino to koyeba place ko suka. So ba aussi sango bien, c'est vraiment une très bonne chose. Ba sili sango bien, ba sili sango malamu. Ce qui peut aussi la peine na ndenge kaka ya jiga en tout cas. Wana, je ne sais pas quoi dire. Nzamba likolo asunga ape sa famille wana makasi. Alors maman Judith Souminwa zoa charge parce que ça na kombo na yo bato ba mona kasi maman Judith Nimtati. Moi je ne pense pas, peut-être ya zaika apprécier na pour ça aleka, mais il ko sala que policier akweli neber on a yabeta ki ye asala ki pour protéger ministre asala ki musala na ye. Donc ça makambo moko. Ce ce sont des choses, qui déjà spirituellement, c'était déjà planifié. Il y avait des choses spirituellement planifiées, alors, quoi faire? Merci beaucoup, merci en tout cas, merci pour vos appels, merci pour vos suggestions, merci pour tout en tout cas, merci, je vous aime bien, restez toujours connectés sur votre chaîne Bibi Show Mbombo officielle, partagez massivement, aimez et commentez. On se retrouve next time avec un nouveau numéro de notre émission. Bisous, bye, à la prochaine.